Mesdames, bonjour, bienvenue dans votre émission Terminus. Terminus présentée par Nanou Diamant Noir, autrement dit la patronne de la presse congolaise, Nanou Diamant Noir dans l'émission Terminus. Toujours dans votre site qui est le www.tolobelavie.com. Tolobelavie.com vraiment est là pour vous présenter des émissions de qualité avec des messages vraiment édifiants. Voilà, aujourd'hui dans Terminus, je reçois pour vous Papa Nsimba, Papa José Nsimba, qui est précisément à Rennes. Vraiment Papa José Nsimba. On va essayer de parler Terminus ensemble. Là, je dis un grand merci à Astrid Mambweni, autrement dit la reine de Lausanne. Vraiment, il y a Astrid de Sikozalimbo Tenawe Angwana. Pourquoi pas à Annie Makwakala. Vraiment, Papa Nsimba zana Rennes, ngana zana Paris. Torosa la émission na téléphone. Papa Nsimba benga kinga, aebsa kinga kazana makambu faloba. Makambango, comme ezaki vraiment, ya makambu moko très important. Yango na préféré ki kosa l'émission na Rennes, ngana Paris, tosa la na téléphone. Vraiment, bonsoir Papa Nsimba. Bonsoir maman Nanou. Bonne santé. Bien maman, par la grâce. Papa Nsimba bato batala rabiso vraiment na nzela ya tolobelavie.com bazota la biso ndenge toza boye toza na yo vraiment en direct ceux qui baroke ba vraiment sujet lelo ezanini po déjà na yebisi bango mwa mukie mais ekozala bien ceux qui yo banda ko yebisa biso ngo vraiment maman na pesio merci pour nzambe ayebi ndenga kutanisa bato ayebi pendenge asangisa bato sujet vraiment oyo na bengelaki yo eza sujet ya mbongo ngai nafandaki na Luanda précisément na Petramor bato nyonso baa na poto partout dans le monde oyo badeka na Angola na Luanda bayebi Petramor eza na moninga totangani classe moko na Congo kombo na ye Makangu Apo. Donc ya moninga wana totanga na ye ya ba classe ba coupé ya ba secondaire donc ekomaki famille ne mobimba bayebaki ngai pe famille na nga bayebaki ye po azaki moninga tozalaki ne ensemble tozalaki pe commune moko ya musika te nga na mona Ngalema ye afandi na veni Longela nga na zaki na veni Ngabeno. Donc bano nyonso tu ya Ngalema bayebi makambo na alo baveni wana donc toza pembe na wenda sola ntango nake Angola na 2002 na ba 2004 epe kokutana moninga wana ye bazala na Angola akoma déclarant donc des douaniers abimisaka bavoiture na port ndenge ezalaka kaka tokoma vraiment kosolola donc tokoma isifo na bolingo ya makasi po déjà na Congo tozalaki ensemble totanga basilaki moko donc tokuta esu na Angola na mboka bapaya donc famille pena ekolaki voilà nazoya na ndaku nga mpe nazokende pa na ye donc tozozala vraiment famille ekolaki po aza moninga ntango naloba moninga azali proche ye asalaka makambo oyo asalaka nga mpe naza osala makambo ngo nasalaka ya commerce ekomaki na ntango moko na 2009 si je ne me trompe pas na 2009 moninga aye kotala nga na ndaku nga nazalaka te bakutani na madame na ngai adi vraiment na posa ya Nsimba il fallait tokutana ye madame ese non Nsimba aza te aza na voyage adi vraiment soka ye se na koluka ye jour oyo azalaki mpa na ngai le lendemain nga ntango nauti voyage na ye madame ayesinga en tout cas ye ako aya koluka yo ngadi wana za famille mbala mo nabengi na telefone ntango nabengi na telefone nadi moto na yango luko na palin ngai vraiment ndenge eza bona ye oyo nakoma kuna baservier nga te tro meza te baservier mpe namomi ye baye na cousin na ye cousin ye wana mpe nayebi me kombo nde kimi baye na cousin epa nanga ntango tokoti tofandi toza kotala te match ya RDC tokotala te match na bango tobandi kosolola tellement nazali na mwa baninga mpe mwa mingi na kati ya ndako tozakotala match ya Congo ngai na ye tokoti na chambre ya mwana na ngai ya mwasi po mwana azali nde libanda chambre ya jeune fille na ngai tofandi tosolola na ye en tout cas moto ndenge na boye
dans la voiture, donc il y a trois voitures, il fallait la bimisango, mais on a un bon côté. Papa Ntiba, excusez-moi na katio baloba. Lobi o sikoyo aye ko senga yo lokolo DFC Mbongo wana camarade no wana. Wana kombo nani pardon parce que na kanga ki pen. Ako makangu. Zela na komango quelque part. Voilà, balandi vraiment il y a tout le bel vie, les solo autres beta les solo en quelque sorte il y a escroquerie. Donc papa Ntimba okokyo ko continuer na yo. Merci. Donc tant on a akoma kangu bana o bana ya ngalema ya solo bana mbinza o bana ya secteur wa sola ozu ya beninga beno abeningola ngafula longela zair bieto mwanda timpalapala swala bakote wana nyonso tu bayebi camarade wana po bazali mpe bato oyo bayebanaki yana bango medifie sami azali grand gister na secteur wana vieux Sami hein yana ekomona vieux Sami azalaki gister vieux Sami camarade tokotini na chambre ya jeune fille alandi koyebisanga non Ntimba ndenge eza boye mpo yeza mpe nayaka nini Ntimba koma classe adi ndenge eza boye yaya tindaki ngai trois voiture donc fale nabimisango mais nazozanga mwanda mwambongo ngadi oyezanga combien o non nazanga donc nyonso tuka mpona bimisango mpena nazanga ka $2400 ngadi bon naopesa 2400 te naopesa ka 2500 chiffre rond comme ça soko teki babiloko na yo bongo ya ozomisanga otenga kuna kanisaki soki na limiti bakara yango lokola yo lupango sika ofutela batrate eza nango me akotika moko mpa na yo komta soki nateki wana ntango na bapesa mbongo na zwi wana nga na yo te ekosala neti kenga na kandi yo voiture na na confiance na yo toyeba ye na yo awa te toyebano banda kala ya mwana ba age ya mokie lelo tokomi na ba age ya bapapa donc kende na bakari siko bombisaka teka nga moya kozomisanga mbongo abite problème eza te ale tosolo na biso bongo tobimi na biso na salon esika bato tu bazalaki tokomosala match natuni omela nini osenga na omela na ngai biere nazwi biere napesi ye na camarade na ye sikoyo madame na ngai abengi ngai adi ya José motu kaka ye mbala moko olingo ozwa pena mbongo opesa ye wana excusez-moi pardon wana madame na yo abengi yo na chambre alobi ke bapesaka mutu mbongo ebele boye mbala moko te $2500 eza mbongo ebele ngana te mbongo eza na mbongo mais relation ezeki nyonso tu oyo aza ndeko na ngai aza moninga na nga totangani baklase moko abi nayebi ye nayebi mpe mwasi na ye mais nga na sepeli na ngai topesa ye mbongo nga nayebi te ngai nazoyebe po alobi aya azomisango dans une semaine abi bon eza mbongo na yo mais ngai vraiment nasepeli te opesa mbongo na naexplike madame ke azali ndeko oyo toyebani na ye ça fait longtemps donc ekoma famille mbongo te mutu ekosala soki ndenge nini me napesi kaka po aza na posa nango abimisa biloko bongo atekaka kosomisa mbongo me madame azalaki vraiment na esengo te me nga nasalaki yango kaka ye alobi bon loko eza mbongo na yo bon nga na na shwa te tokeni na salon tofandi na bandeko tode biloko ye alambaki lere ekomi akende tobimi nga na ye po deja kasi na micelaki mbongo yango na poche bini tokoti na voiture oyo ayaki nango natangeli mbongo 2500 na pesi ye $2500 en dollars. Pardon? $2500 en dollars. $2500 en dollars. Là où il est, place oya zali. Na yaya na ye oya tina ye azwa mbongo pa na ngai place bazali bayebi makambo nazoloba. Donc, eza histoire ya kofondé te, eza histoire vraie. Victime ya likambo wana eza ngai.
Et ça, histoire vraie. Dans 2005, dans la PCA, a dit, ah, na kanisa to sala papier, on a dit que to sala papier te. Yo joa au Kinde, au Esma qui dans une semaine, sur une fille loco, la camion, le la marque, moi, la voiture, les armes, il y a un peu de Dukaning, la Luanda. Parce qu'on a en Angola, la Yebi, voiture, n'y a sur la bien à la Toyota en Angola, celui est où qui peut lier, et ça n'a pas même une semaine, il faut pas somber. Parce que n'y a sur la pote, bah, au Angola, bah, il va pas l'oba. Le rôle est final qui est dans la camion, on a des voitures, les marques de Toyota. Mais il est en mobilisation, dans la démarche, mais que l'État et comme il faut faire un mot. Deux marques de la voiture Toyota déjà wana. Déjà ma marque au à la limite on a Luanda. Donc dans la maison on sera nos papiers mais confiance. Où il y a un pote wana ndeko. Allez tout ce qui se dit wana, tout ce qui se dit wana, il y a parce que là c'est une fatigue nanga. Mais madame a donné la bien donc oui il a basi. A donné la bien il a dit faire comprendre qu'il y a des combos, soit dans de nos moyens, connaissance de nos moyens, donc si tu es aux gens qui ont dit sur l'immoration de la vie très bien en table. Camarade, quand moi j'ai mon matin, une semaine et demie, n'a plus dans ma PIT. Tout bien dans la nationale, tout, n'a plus dans ma PIT, tant une semaine et coquille. Deuxième semaine, rien. Troisième semaine, rien. Un mois, non, on a bien des chicots. Vraiment, on a trop chargé, on peut mon asseoir, on a réponse, ça va problème de taper. Donc, ma sœur, aucune idée qu'il a pensé ma débonailler. Non. Mais il dit qu'il y a un problème, il y a un problème, donc, il y a une démarche. Donc, aucune idée n'a pensé qu'il y a un problème. Non. Je me souviens bien, Ezalaki, en novembre 2009. Novembre 2009. Novembre 2009. Place à Zali, Naya, ORN, novembre 2009. Donc 8 ans passés. Pardon? 8 ans passés, hein, si je ne me trompe pas. 8 ans passés. Deux mois, on a dit, oh, mais on a sérieux. On a bien dégoûté, oh non, vraiment, donc, Bakar, donc, on a sérieux. Donc, comme il m'a janvier, bon, je peux s'amater, on a dit, oui, comme il est en monsieur, on a dit, il y a vraiment. C'est ça le problème. Ok, na teka di biloko wana mbongo zonga di papier, on a dit ah, ako. Nam na peti mbongo ko yo bisa biloko wana. Oteki sans que opesa ka mbongo nanga, ozongi mbongo pa vie na bino. Kutu na kati malobate, avant na pesa mbongo wana, adenga bina yana bango na Belgique. To solo la ngana ye, a siranga ye. Na yeli yote yopo yeli na masta na yo ako mutachenga na relation pour la darondu kambonga kotefa mais ayeli na ye na masta na moko mwana mbinza teka ka petana na classe moko ya ko pesa mbongo mais fois yo ka debwa na yo na solo na ya ya parti à Belgique pombo na ye Vieux Moïse komba ya na Belgique Vieux Moïse donc Vieux Moïse ko tu te comme Moïse comme Moïse pour l'union surtout bazaba na mbinza ya côté ya kade no yeti ba swala ba lungela ba lugo bana bala ba yeti kombo le Moïse ye Moïse nani makango kaka ou bien Moïse mususu Moïse makango azabe na leki moko azana limani kombo le pecho wana petit na biso petit frère na bango kombo le pecho na Allemagne en Allemagne. Je vois les compétents. On a fait des événements dans la cour. Quand on a eu voyage à Belgique, non, petit pétard, on a eu tous les camarades nous étions en relation, donc la monique aux petit bien sur la bien.
Donc, si on a payé la vidéo, on a été à vous dire pour on a été bien problème de que ça bicho na bicho baza batandu meki bicho batandu batandu ba meki bicho ngana di ako ozongi simbo mo pali ana bino ngamtu simbo mo po binsala biloko wana o petina mbongo na ngai te to tena barabara donc et petina ko soit na tellement moni choc et qui na ba pension ya ngai quartier na ba yé ni moi IPTT ya grande ko ngai moins compréhension tellement moni choc et qui a béni derrière c'est place wana a béni derrière ko to soit na ya na bango à 15 minutes ngana ya na ye Moïse wa na Belgique to soit na ye na téléphone à 15 minutes ngana dîner et ça n'a pas cité moto yo yébité pour na ye o yimoke pour na ye bioté na ye bioté vraiment on attend ko banga te ko banga zo salote moto yo yébité au monde te na vie na yo camarade na yo pour a déficit nombo ko bimisa la voiture les gens vont ça les rare sont si bon pas na yo yo ko faut jonner na zela on te petit ndete zawana jala calme biloko esona ko esoke teknika mako bateso mbongo na yo mata wana senga nga ba pardon na nzela ka bisika tuzela ki pembeni na nga wana po amoni déjà de ba petit na ya quartier ba ye wana na li bon simba ete anande ko na nga ina makambo ya famille abi ba pardon premier rero na sali donc pardon na bi ako yana on ba estimé mbongo na yo ko tokozo tsena nzela Olivier yo na boye ba na bonne relation na ngana ye kufa ko ngana za la sur le terrain yo za musika apo ye na regretter donc na façon mo na ko na éviter même fona loba donc après donc après wana l'air salibongo après yo ko ya poto et après vous continuez ko bengana ou bien après wana tango et comme il makambo ya ba famille pour nous avons aussi quand depuis sona bango na kisasa ma kisasa na 2010 pana bango déjà ba yoga ki makambo ngo pana biso pe expliquer makambo ngo ya bango ya boso ngo ya zape ko mukolo ya vieux Moïse ngai na dimi kisasa na 2010 famille na déjà ba ga alerté famille na yeba yeba na biso kuna boseka dans la lobby na yo ezaki somo famille na yeba benga Moïse na Belge donc ba lobane na ndenge moko donc ya bosakana te na pression wana aye ko loba ke non acha voiture biso to de douane yango na matadi na mbongo na biso ngai na boyi na lobi papa ngana zaki na Angola to ngato sisa makamwa na Angola ko kotisa ngote ana isasa ko sisa ngo ba famille na ba bonde nga ba bite ndima kaka acha voiture biso to bimisango bon na di bon nga na zo Angola acha voiture na kombo ya papa ko ya boti ngai comme ça na rotimba nombo wa parti Angola de bo bimisango ti le longa na ye poto na 2011 voiture ataka raté voiture ya te na ye poto na 2011 numéro autre de Rosulanga na ye à partir de là déjà nous avons benga ye et les garasuke na ye na poto na peut-être na mega ngo et les garasuke donc yango moni na benga ki yo mama na no pona ye misayo po eza sita liboso na bandi ko leka pona makambo mais eza sita suka te po na ko leka lisusu na ko loba lisusu mais si na zali ba précision nyon surtout ya place o ya zali mokolo mususu aroye église esika ya sambelaka aye kutanga na kati église wana donc makambo mususu na vie fo yo kaka soni ngai na kolia mutoki ya mutu te donc nazo senga na ye lokola nanu na leki vraiment na télé te o eza audio na sali mais tant na oleka na télé ekozala catastrophe donc Nasseni na papa Moïse, avec tout le respect, pour nazo pesa ye, apesa nga mbongo na ngai. Apesa nga mbongo na ngai.
Bongo ndeko na ye ako makangu boyo kana rappel sur ba suite té. Vraiment Papa Ntimba Papa Ntimba José, vraiment merci. Donc bateau talanga na émission à terminus Papa Ntimba Azana Mboka, Azana ville ya Rennes, na France na Rennes. Papa et l'autre bengeli biso peut-être boyo qui peut-être bien pété na habité, mais eza boye. Papa zalaka na Angola, à partir Angola zalaka na camarade na ye, meilleur ami na ye. Bakola na ye, bavanda na ye esika moko na kombo ya Ako Makangu. Ako Makangu tellement bazala qui bien na Papa Ntimba na Kinshasa ba ye koyati na Angola ensemble. Grand frère naye avant na Ramboka ya Belgique na kombo ya Moïse wana na Belgique atinda ramituka et pas ya Ako Makangu ateka Ako Makangu ateka ramituka na bango azong sarambongo mais yaki kokoma na moment moko boya atindeli mituka mbongo okende ko dedouane ngo ezala kité ezala kozanga ye $2400 ayeko luka Papa Ntimba José na motema na ya bomawa azui $2400 à $2500 avant kuta pesa ye mwasi ya Papa Ntimba aboyaki mais mobali tellement yebi camarade ba umeli na ye azui $2500 à pesier Papa Ako Makangu sokozo yokanga pona yebi ke tolo belavi ba te belé botala rango ou bien mutu o zotala biso na émission oyo oyebi ndeko na kombo ya Papa Ako Makangu ou bien oyebi grand frère na ye na Belgique na kombo ya Moïse je crois pe koko za l'appelle Moïse Makangu vraiment ceux qui bozu occasion ya kotala émission oyo Papa Ntimba Papa José Ntimba azana ye na posa ya mabe e ya te ye azosenga binobo kabela ye te azosenga binobo zongisela ye mbongo na ye oyo bodefaka na ndenge ya malamu yango moni lelo na mukili na biso ekoma pasi koko zanga ndeko no pa defisa yo akomo lukatelo intérêt o simbisanga buka lupangu parce que batu bakomo banga na bango kosala malamu vraiment eza vraiment mawa ba camarades ba kola ensemble batanga ensemble basuka na niveau oyo to komi nango lelo donc vraiment Papa Ntimba to komi na biso na suka na peut-être ce qui message na yo ekoko zala nini poto suka na biso na yo vraiment maman na nous merci message na ya suka bato yo ba kolanda biso ba koyoka biso mingi na zolo de la bana ya ngale ma bana ya mbinza ozone boye dingai boye bi bato yo na zolo de la akona ndeko ne Moïse azana Belgique nataka na posa ya mbongo na ngai isili nango ako ozana ngola na minitio yo na mabor bana nyonso tu ya mabor ya mbinza oyo kokolanda émission oyo boyebisa ye naza na posa ya mbongo na nga ntango alongwaki kotazalaki aya kozwa ngo na ndako mpa na nga na Petrangol moto atindaki ye azalaki te alekaki baporte ebele alekaki bato ebele oyo ayebani na bango me ntango ayaki mpa na nga seke amonaki eloko moko boye kati na ngai akanisaki wana ndeko na nga yango nalingi mbongo na ngai oyo eza émission liboso na sali eza ya suka te ekozala ya suka soki bopesi nga mbongo na nga mais soki bopesi nga mbongo na nga te nakoleka na bémission ebele mpo na kolobela kaka mbongo na nga ya motu te nayibi te nabomi te me na motoki na nga yango kaka nazodeklare napesi bato nyonso tu ya mokili mobimba mbote bana nyonso tu ya ngale mambote émission oyo nayebi eza émission etalamaka monde entier napesi bino mbote mpo émission na bino ezosunga bato ebele ezopesa solution na bamakambo ebele vie Moïse naasukisa na yo yaya nayebi yo te na vi na nga namona yo mpe te na vi na nga me nayoka yo kaka na voix tosolola na yo mbala liboso tosolola no bien me mbala mibale toswanaka na yo mpo toyokanaki bien te mpo nabanda korespecte yo ntango nyonso tu nasengi kaka mbongo na ngai yaya ndenge osololaka na nga na telefone pesa kombongo wana nakozongisela yo soki atiki biloko wana ndenge nalingi opesanga mbongo na ngai ya Moïse bana nyonso tu ya mbinza ya ngalema oyo boza na Belgique boyeki vie Moïse ndeko ya vie Sami ya Gister na Aveni Longela ye moto aza na mbongo na ngai 2500 napesa mpa ndeko na ye Ako Makangu mpo ye moto alobaka napesa Ako
pas dédouaner ma voiture. Naza moutali bomate, na dori ba nerte pour na conseiller makambo. Là où il est, aza conscient na makambo na zoloba. Soko pesi ngambo na na communication na ba audio te, na ba vidéo te. Mais soko pesi ngambo na kaite na royati na Belgique place yozali. Yeba place yozali. Bana ngale mabaze belé, bana mbinza baze belé. On qui na se renseigner qui pour na recevoir repère na yo. Na royati na église yo sambe laka. Donc il y a on lingi pour dans la bonne montée. Pesa ngambo na ngai, le kaka ka mission oyo na nzela ya mama nanu obenga ngai. Vraiment merci. Là, dema numéro ya mama nanu ya émission oyo. Na suki tiwana. Vraiment merci beaucoup papa José Ntimba. Tozo zongela yo tout à l'heure. Vraiment merci na bato batala rabiso vraiment na nzela ya site ya Tolo Belavi vraiment Tolo Belavi toza wana pe pona ko aider bino pour la makamba boye vraiment ceux qui bozana ba message ya refaire passer bo hésiter te bo contacter biso papa akoma kangu soko tali biso vraiment bien ceux qui mutu o ya tali biso ayebi papa akoma kangu to ayebi grand frère nae Moïse vraiment pardon na bolingwa nzambe bo futa mbongo bato. Ce qui est que peut-être $2500 eza ebele na mbala moko bo pesa rata ndambu ndambu bo moni nyongo ya mutu soko pesa ta 100 ata 50 suka silaka numéro de téléphone nanga eza affiché soko moni que oyebi bango besoin un message à faire passer papa José Ntimba au contacter nga na koyeba ndenge ni na kotia bino en contact na ye vraiment et ça la biso passe na communauté na biso surtout communauté na biso vraiment lelo lisungi comme moins pour na ba makamba boye na yebi ke zambala liboso leka soki boko sala ye vraiment faveur wana boyo kana bo pesa yango ata na ndambu ata en 2 ou en 3 fois je pense pas que akoya su koleka su pour a lobela su makambo pour azomona na kaza mutu ba makambo te pozo sala ye moko na pasi na mawa meloko les ambongo na ye za motoki na ye yango bomoni que azana posa ya mbongo na ye vraiment na remercier bino ba oyo botala rabiso vraiment na pesi vraiment mbote vraiment na Anita Mukuna la femme sage vraiment Anita Mukuna mbote no yangwana pourquoi pas Aya Michou Mukuna RDC et loka makasi mbote vraiment na ya Anima Kwakala na Canada pourquoi pas à Mbote na Pichul en Fouba, le jeune millionnaire, le bi Pichul en Fouba, vraiment le jeune millionnaire, autrement dit, exemple, ya Banalemba, Mbote na yo vraiment, ma grande sœur, ya Joël Ben, ya Joël Ben, vraiment, babi vrai chéri na Katia Paris, Mbote na yo yangwana, Mbote na la marraine de la SAP, ma solongo yango yo, la marraine, hôtel mais la boutou moi, la marraine vraiment, zok beta c'était mais, on dirait toujours yo vraiment bien te, la marraine, moi si ya prophète de la SAP Germain Lema mbote na yo yangwana e komi mbote na mon grand frère Papi Gen balobi site Tolo Belavi vraiment ezo sala musala Tolo Belavi vraiment ezo pesa vraiment ba conseil Tolo Belavi vraiment ezo lobela pena makambo o ezo sala makati ya ba vie na biso merci bongo na ya Teddy Mola à quoi ça sert ya Teddy Mola vraiment coup de chapeau na yo pourquoi pas à Deblaison Moke 77 balobi Deblaison Moke vraiment ya yo yangwana Pichou Manzenza, le libérateur de Paris, pourquoi pas à Chantal Matomina. Vraiment, le loto comme Nabiso Nasuka, ya Daria Tukeba na yo yangwana, la reine de Lausanne, Toroko Bossa na yo teya Astrid de Mambweni. Vraiment, merci Nabino ba o botala kangai nanou diamant noir et mission Nabino vraiment yango yo. Soyez besoin d'avoir message à refaire passer, bo hésiter, bo contacter biso. Biso vraiment toko komisa ba message na bino vraiment na yebi ke lisolo oyo bota lango bokoyo kango oyo vraiment comprendre ngo bien te aroko bandela ngo na départ pour ameka ko comprendre vraiment oyo poto lango yebi ko zana nyongo bato futa kate benga mukolo nyongo ata ya bandambu pesa ye vraiment merci na bino ba oyo botala rabiso lelo pona lelo to suki awa j'espère vraiment vous revoir très bientôt d'ici là portez-vous bien. Sito ya papi gere Toro beravi Eza sita soro penza Toro beravi Sito ya papi Les optiques biso na biso chez Vieux Sims Nyonso ezali Soki boye na bana na ba papa na ba mama na koko do a to sepela solution nyonso awa ezali Nyonso ezali donc ça veut dire que ezali nyonso eza
papa Vieux Sims toko gaz na gaz à live on voit là on doit la carte ville à Lyon chez biso na biso avec Papi Gain to le bébé donc Papi Gain a aussi Paris pour ça ma sona ta ville à Lyon moi toi na exotique à ville à Lyon il y a bébé tant gaz na la quoi ici comme donc c'est que on va bien gaz la présence na boka na bébé mambe donc kilo mona Papi Gain dans le kilo gaz na gaz à live kada terrain quoi na exotique ya vie na biso o vie na biso ça biso na mboka lelo na mboka soko utimba soko leki awa tete ko mona liti c'est moi qui ça fait du maire de Lyon alors toi na biso na kati ya Lyon donc soko leki awa tete donc ça veut dire oya na Lyon te ben again Blaze Fashion le mot évidemment ya la biso yango nde makambo Nayaka tout le temps sur la rare pour le logo. Les gens qui n'ont pas mogo, mobile à Lyon. Bah évidemment, biso et la biso. P, bah ouais, mobitoko, madame Toko, l'eau toi on baisse là. L'eau la biso et oaki, na utaïkin, l'eau on va rien na zuliangwa. Com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dendel, representante de Lyon. Estamos aqui a compartilhar aqui o facto, o efeito factiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, Biso na Biso, que está a pode estar comparecer. Biso na Biso, ngai awa, o que ninguém bande conhece balobi, Biso na Biso, awa polémique ezalaka te, awa pe ambaka bato, ndenge ya bien, donc biloko nyonso ya mboka ezali ngambo na utaki. Na ba marchandise donc awa biloko ezangaka te année prochaine 10 ans na biso en tout cas nzambe aza malamu mais secret na biso ezali koyeba musala kozala sérieux na musala korespecte bandeko koyeba kosola bien wana ezali secret ya biso na biso ngai wana mingi oloba te nazali kozela bino oya musikomema musala liboso nzambe asunga bino.